Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Amen libota amen banimna kola amen babula mina yawe awa tozali na Congo central précisément na siège provincial ya église de Bananzambe na Matadi awa na nord tozali na cordon na cordon l'église Bananzambe de Kasangulu à Mwanda na tuenaye moté yumil et puis mosakoli ndai oyo bazako représenter l'homme de Dieu dans la province à Congo central. Amen moté mosakoli. Amen. Amen moté yumil. Amen. Mos toyera na Congo central pour na yoka na no ba réaction ya bino ba sali pe bandimi oyo boza ko encadrer na ma immense maleka ki plaire mindele ya M6 ba meke ko simba de personnalité à l'homme de Dieu réaction ya bandimi ezakini parce que bino bozo encadrer bandimi de Kasangula Mwanda réaction bandimi ezakini onde. Merci pour la parole. Dans le lobby, je représenté prophète Konde na province à Congo central. Précisément, toi, na Matadi, de Congo central, de Kazangou, la Mwanda, on a 180 églises. Tango, batali na ba Facebook, ba message, ba mindele, batinde. Vraiment, réaction ezaki ya makasi, soki kopekisa te, ngeza même na makamusu selobamaki, ngeza apenza pasi. Mais heureusement, prophète Konda sengi noto kenandenga kimia, réaction moka mabesa la mate, metolo bakaka o ezali essentiel po ba ke église oyo. Eye na mukilo oyo po sauvegarder milimo abato. Ndenge église eye po bikisa milimo abato. Alors ceux qui bateau je comprends de te je mona te ça l'effort que pas battre comme maman qui au commencement était la parole. Ceux qui l'obé sali mokili. Ezana mukolomoko toke kotala mukonzimoko mboka wa. Atuni biso mebino salongo bosala ka fale bafuta kabino kambona bino te bosala fale le taimo kwa zwango. Prophète atune motuna ceux qui nzamba linga longola. Malade ezana nzoto na yo fwa tuna nani. Alors mokonzo na comprendre tabi soki nzamba linga longola malade ozana ngona nzoto fwa tuna nani. Le soki lobeye po isala o ezali bosenga kati na batu po nzamba la kisalo sambo ne kati na batu keye po isunga batu nyo seza na musoneza na mulimo eye po ibikisa. Parce que yo zolo bakeye non fallait pas biso to sala l'état sala mais non. Ce qui l'état yambe église na mukili na mabele oya sengeli siko église pe esala to esunga l'état yamoni même salongo esalamaka ezali ndenge l'état yambe église l'état pe faut bénéficier pour na église oya mais tellement que lelo bat basali ba réaction même ngi baloba o salongo bafuta kabino non oh jibine bozomela en tout cas message ba mindele ba pesaki bande kusoke ezalaki kopekisa te ngeza la somme na Congo central. Mais heureusement, l'église en Zambie, nous sommes basali, kolemo kapesi kimena mitema, mais besoin insister, so ba continuer koloba contre le prophète, contre l'église à province à Congo central et côté la mapona ko défendre. Merci beaucoup. Alors moté Emile ba attaquer makasi makambotaliji. To sali tour, il y a quelques églises na Congo central là, c'est une matadi, tu récolter des témoignages et belé.
mais si mon abisso toi avant toi par année vous récoltera combien de témoignages surtout agi pour biso tolinga publicité mais nini okoloba parce que vous y a baka et pour la recommandation spirituelle l'herbe au pesaka bandimi si vous combien de témoignages déjà na auto éviter. Merci les journalistes pour la parole. On a remercié sa grandeur. Bipa Zomi Koloa Bakselaye Kaniselaye parce que comme Mamukumba Nzamba pesi za facilité. Soko zana le mwanzambe te, zana mulimu nzambe te za chose facilité. Kolo Abaksaye abatela Bipa Zomi. Pour na répondre à la question na yo concernant ba témoignage agi na expérience toza nango na liloba na nzambe na loba chaque culte ya dimanche témoignage agi ezanga te ezala ba cérémonie ba cette scène kutu kolobela te c'est-à-dire chaque jour ji ezala ko agir na o nyonso abengami mwana liloba na nzambe pour na ko récolter ba témoignage vraiment eza chose facile parce que témoignage à makasi ezali ndenge biso sotoza na kati ya liloba la nzambe toza bandimi ya liloba la nzambe soki tobi to récolter ba témoignage ya liloba mutu nyonso ezala biso basali ezala bandimi mutu nyonso aza ba témoignage concernant J donc J ezala ko kolobela ngo kutute monsieur le journaliste na ba bazo tuka toujours sa grandeur et puis bazo ko telemela J oyo ezali J révélé oyo bikisi mokili oyo bikisa batu na mikolo nyonso en tant que bino na province awa réaction na bino ezali bon réaction ya part ya province ya Congo central tango makambone kitaki vraiment libota momba Congo central de Kasangula Mwanda vraiment bazalaki soulevé na mosunité mais na molimo parce que papa na biso yaza mota molimo toye ko réagir na mosunité mais na mosuni réagissement na biso ezalaki par rapport na ba presse tellement tozalaki na cette scène na kin tango makambone salamaki to bengaki ba proche collaborateur na biso le secrétaire provincial ba second na biso comme preuve balekaki na émission na chaîne moko émission na ezalaki vraiment épaté na kati ya ville Matadi mutu nyonso azalaki alandaki émission na ba parlaki mingi concernant J ndenge mindele balingi batelemela ndenge mindele balingi basala batia bakoki ya jambe mais mutu nyonso na lilo ezala même bapakano bazo témoigner concernant J parce que bola mwa liloba na nzambe misala liloba na nzambe mokili mobimba ezopesa témoignage donc esengo eza mpona biso parce que eloko ya malamu babundisa yango kaka donc toza na kobanga te toza na certitude toza na assurance totale na o etaliji donc na Congo central même l'obine bokumaki c'était prévu biso moko ba coordonnateur tous les can émission na chaîne moko ya ndeko Palate malgré moi ba contre salamaki je crois bien ce que to utikin semaine oyo to kolega pe mission parce que ça continue pour la défendre makambo etaliji amen musakonda ya to zabino tamingite na masanjo lia otomoni ba image plein za makasi ba témoignage tout consort stratégie masanjo lia komi bongo ba plein ko makasi et pour tomoni vraiment ba balaki sensibiliser makasi tandis que biso na le bako de pib la raté mais tout monde qui se soulever concernant pour ko témoigner les sous grandeur il y a sa grandeur spirituelle. Merci, c'est normal pour basala liloba ndenge balinga église na bango ndenge balinga prophète na bango soki moto atelemela bango mingi balobaka bako kufa pona église ya mon oya bango etali lo sambo ndenge balinga église na bango soki lelo matinale ezali masanzo ezali culte ezali bango moko bazomona kutu batunaka basentseno elekaka na matada damare ezalaka plainti libanda ni campagne nini ni metango baibike prophète azoya beza mokolo na bango lo sambo bango moko ba témoin bayebi ba témoin ya kapona makambo etali église to sala kata campagne te ki boya mais obinu bozomona esika makambo nzambe ezali
nde esika bitumba ezali ndeko ndeko nanga mote alobi bomona bino moko masanti lelo etunaka ebele bato bautaka wapi nzambe moko ateyaka bango mpo eza église na ye. Moté Emile, beaucoup de combien de basali ici? Bon, pour le moment, tout ça, on a une affaire de 180 serviteurs. On a Congo central. Congo central Mobimba. 400 serviteurs dédiés. 400 serviteurs. 400 serviteurs dédiés. Ah, on a Matadi Suko. On a Matadi tout ça, 110 serviteurs dédiés. 110 serviteurs dédiés. 110 serviteurs dédiés. Mais pour ça, la rendez parce que tout le monde a basali toujours santé kitoko. Bah, nous sommes tout capés que le prophète connaît bien qu'on entretenir basali na été. On a des questions mon piégé bino pour réagir boni parce que biso moto zomona malgré que mon ozo kotate mais monter mino zo olia kitoko santé kitoko basali bazo se retrouver ndenge pour le loba mon mabonzi za la raté ba perdre de fonds et la raté basali ba faire name na ba foyer na bango. Merci pour la parole. Liloba Nzambe za église Nzambe. O nyonso apesaka o nyonso Nzambe apesaka complet. Nzambe apesika na prophète Konde pour le Dominique sa grandeur. Prophète Konde pour Dominique apesi biso ba serviteur na ye. C'est-à-dire miracle à liboso. O lelo ozomona ke basali na ye baza na bonne forme, à bonne santé. Iloko à liboso miracle liboso za église d'abord pédicaire. Parce que na kimia nde yango eloko eleki nyonso na kati ya mokili. Amen. Mutoko zane millionnaire, milliardaire, mais soka zangi kimia azaka zéro. Donc kimia onzamba pesi kati na prophète lokola lingaka basali na ye atia bango na motema na ye ezala pasi ezala nini nyonso solution mona naka na nzela la kimia ozo takati na l'homme de Dieu sa grandeur le prophète Konde pour Dominique. Relation ya église na ba konza l'état ezandenge nini? Non, ici gagnons sur le bezali ndenge komama na Bible. Église compara l'état en tout et pour tout. Ya omoni na mboko yo Congo central ba continuer de ba goza na témoignage na ngobiso to lobite me batuna ba konza mboko ba na témoignage ya église lo bana kata na mboko yo. Tozo atamingi te to komina suka bo autorité kolanda ba konzi ya province ya Congo central ba représentant ya sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob oyo atinaki bisoto ya ko solola na basali pe ko zo témoignage parce que le monde entier est soulevé. Merci beaucoup na bandeko aux amis partout dans le monde oyo vous allez défendre combo ya mubandisi message à suka. Peut-être que un message moko spécial et relancé na monde entier bata Rolanda yo sikoyo ba ko retenir nini na entretien oyo tout ko so na bino en direct ya Congo central. Merci pour la vision de la province ya Congo central. Te remercie nan ba congénieur Samboka pour ba église pe balinga pe église. Toye poto finga mangomba teni ni teme église yo so mutakobo yango izapasi. Poye poye bikisa na bikel kamalamu mukili ba kosepela te mais o bazomona ki makambo solo yango ba moko ba témoin yango nde to ana problème te za na ba église za banan to na problème na batute c'est le contraire bisonde to lingaka koto ba lo ba église ba leaka missionnaire mais ba mo bazomona bato bazoyikana église ba finga ka ba demo ba pesi ba qualification mais bango moko elekela ka bango mais comment bazoptel mais l'église azopekisa mais bato bazoyikana mais pona biso to ana problème te na bango ba bandeko na biso peut-être bazoka makambo oyo o bamoni ke église eza solo bisika nyonso bazali bakoporte témoignage ke o nyonso bamindele basala batelemela losambo oyo biso bato noir tosimbango ata bamindele bakobola mais un jour bakoya bango moko po makambo oyo ezalaki na bango mais lelo yawa un jour bakoreconnaître ke makambo eza bango pona biso Zamba pambola ka bango batela bango ba bandeko na biso to na problème na bango te mais batika église na calme batika prophète Konde po ayepo abikisa monde entier na bango na biso to zaka mutumoko en bref to aso na problème na bango te mais o leki batika le sambo ekende prophète avana kimi asa musala ndenge ko la pesier mais to monaki mundela tei na sense na kin oui mundela tei yaki mundela fingi prophète Konde
a fingi atongi metomoni na kin Saint-Saint Mundela tei. Oui, aza français ba monaki bango moko na stade ezaki plein. Bango moko ba fingi mais bango moko ba ninde ko na bango aza na carte. Bon, bango moko ba mituna mutuna ngo. Mais pona biso na bango problème ezate batika église sa musala mais toi na problème na bango te biso tolinga ba mindele pe ba sepela. Pourquoi ba mindele ba bimisa biloko ebele ba invention mutu munda salela kango. Bon o biso bato mwende soki lelo nzamba telemisi prophète na ye aya pe na eloko pe mokili baba mona pourquoi koza na motema mabe ata to sali motema mabe o ya wose alobi o ya wose asali o akoteli milango ekozala ka passport na ye. Amen. Moté emili poto suki sa liloba suka zate liloba suka réponse à bato mokili loembo kitaki les 7 na martyr mawa nanga mokili bakoboya esengo nanga likole linginga réponse wana nde yango ezali tokoboya bango te baza bandeko na biso mais soki l'église oyo esalamaki na bapotre te bapotre bazoteya bazosakula bato bazoleka me bato oyo bauti wapi mokonzi moko abima bino botika bato wana makambo bazosala soki eza ya nzambe ekoyebana soki eza makanisi na bango moko nzambe akopesa réponse donc liloba oyo nga na yo ti tofandi awa toyebi ke eza ya nzambe prophète Konde aza ya nzambe récite balobi victoire sur la bête et sur les faux prophètes toboya mindele te baza bandeko na biso tolingi bango na bandeko na biso bato moyindo tokoboya bango te me nzambe kaka nde akopesa réponse esengo na biso mokili bakofinga prophète me likolo eyebi prophète nde esengo na biso yango wana. Amen. Tokomi na suka vraiment wana ezalaki bakambi ya province ndenge tosolaki na bango sous la supervision ya yemo sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique oyo apesa biso permission otolonga Kinshasa to ya na Congo central poto solana basali na ye to solola pe bomona ba preuve ndenge ni nzambe azali coopérer à travers J ya pétrole ezali eloko moko oyo nzambe ye moko apesa ki mayele na motina mina ye ezali na ndenge ya mabete oyo bandeko mususu bozo continuer ko tuka liloba botika prophète Konde azala calme pona azali vraiment envoyer nzambe ye moko mutatindaki ye na mokili po abikisa biso na masumu na biso tokomi na suka vraiment natiki bino bolanda ndenge ni masanjoli elekaki mokolo il y a mercredi, c'était jeudi, vendredi, et les cas qui vendredi, et puis bon on a sous une culte, il y a dimanche 4 août, et les cas qui on a siège, les cas qui n'a qui maintenant c'est bon on a témoignage frappant, n'engeni Ninkolo azali ko opéré, ba miracle naé à travers jus révélé au motina minaye sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique à Salapo et Sunga mokili ebikisa biso na masumu pe ebikisa biso na makambo bele to comme vraiment na suka merci na bandeko nyonso botala biso monde entier église Liloba Nzambe partout dans le monde awa tozali précisément na Matadi na Congo central nde toyi kosola na ba représentant ya moto Nzambe ya Congo central de Kasangulu à Mwanda to musala esili pe kitoko tozonga na Kinshasa monde entier o bolandi biso tozalaki vraiment na Congo central tika kimia ya yemoko mobandisi eikana na mabota na bino amen libota amen. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Winga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et